Karine Mokonzi azane nanu mwasi kitoko mibali balandaka ye. Karine Mokonzi mwasi ya mabala. Karine Mokonzi akotula te. Karine Mokonzi oboye lelo mosusu aye lobi. Oyo ezali otolobaka. Pourquoi pas tomitunaka pe boye. Bote bapapa bamama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Pourquoi tomitunaka pe boye te? Karine Mokonzi la baronne ndenge aza wana aza mwasi oyo akokoka penza libala. Nayebi bolobi bozana ntina kotuna yango te po Karine Mokonzi akokoka libala. Po tomoni deja babali ye na papa Evi. Karine Mokonzi akoki libala, mutu akoki libala te ezali papa Evi. Na pe bino pe foti te. Makambo eza clair ezomonana. Papa Evi akoki libala te. Aza pe mobali moko azomonana. Nandimi pete un jour akokoka libala. Alors bandeko, Karine Mokonzi mobali oyo abalaki ye. Aza mobali oyo akoka libala te. Pe nandimi te un jour akoka libala. Loba tango akoma na 50 ans, 57 ans neti biso. Lokola tikala kovanda en couple te. Bien sûr abala. Ayebe expérience ya libala te. Alors akoluka bala na mosala kendeke. Donc so bakutani na mwasi moko abali. Mais pour le moment loba kendeka kisasa ko bala. Mais de toutes les façons libala pane et un problème. Maza toujours mwana mobali. Aza un avantage que soka zalaki mwana mwasi. Alors tozongi na Karine Mokonzi la baronne. Pour Karine Mokonzi vraiment ye moko pe ase vantaka. Ayebi ko se inventer na makambo etali mibali. Po pe mibali balandaki vraiment. Po pe bimana mibali. O ba fie bele bamelaka pe soya. Balandai balulai na mibali ya ndenge na ndenge. Ti lelo bamelisaka pe basi kaka soya. Nakosi te. Yango Karine Mokonzi faut presumir o mulangi munoko ne choloba. Faut se vanter. Donc faut se vanter. Na likambo etali bolingo. Po basi ebele bayebaki ye na bango bokokani te. Kote mibali ye nde balulaka ye. Paza na raison na ye.
Menga awa likambo eza mpo na ngai eza kaka Karine Mokonzi akoka libala. Tatuni yango lisusu. Pomitunaka ba question wana soki Karine Mokonzi akoka libala. Netinga papa Robo soki na mituninga moko. Papa Robo, est-ce que Karine Mokonzi akoka libala? Libala penza baleki 5 ans, baleki 10 ans. Akoka. En tout cas, réponse na opesa bino. Ekokamwisa bino, mezali réponse à solo. Karine Mokonzi akoka libala te. Na mobali oyoyo ya solo alingi libala. Karine Mokonzi akoka te. Soki akokoka toujours nde na lobi na ba 50 ans ndenge moko na evi. Siko Karine Mokonzi aza mwasi. Karine Mokonzi turo alobini. Boyoki na monoko ne. Mobali ya turo ya kokipe mpo na bana ne saboti. Aokipe so selemi te. Aokipe so te. Tai es akokipe ke azali capable ya kozwa ye na bana ne en charge. Gate munalobia, Karine mutalobia. Peto zan expérience, Karine Mokonzi makamba lobaka. Na likambo etali, vie amoureuse na ye, sentimentale, asalaka pe ndenga lobaka. Azako linga mibala batai es, azwaki pe batai es. Mibala silim, azwaki pe basilim. Sikwa lobi, mobali oyoyo, akozwa en charge na banane. Do elakisi, mobali wana fwa leka Karine na kokotisa mbongo. Mobali wana fwa zwaka bana en charge na Karine. Atakutu l'État belge azosunga Karine to azosunga bana. Elakisi bongo. Donc elakisi Karine akoti na phase mosusu. Eza teke akoti na phase ya koluka mobali moko responsable te. Eza teke akoti na phase moko ya kozela mobali moko osika bakomema na tsheliwa te. Eza kaka Karine Mokonzi akoti na phase moko babenga yango phase matérialisme. To akoti na matériel. Donc azoluka mobali te. Azoluka nde matériel. Bobo sanate Karine Mokonzi la baronne alingaka azala enseignante. Pe asambelaka. Ateyaka pe. D'après bino, Karine Mokonzi ndenge alingaka azala enseignante. Ndenge ateyaka. Ndenge mamane aza mosala nzambe. Pe ye vision na ye un jour. Fa teya mokili. Ateya la chini na ye. Soki penza azozela libala. Akobimisa nini na monoko na ye. Po boyeba ke Karine Mokonzi azali prête te
mpe ya kokoka libala te. Nga papa robo naza kose inventa yango te, naza koinventa yango te, naza koloba mensonge te, eza mpe imagination te, mais ezali réalité. Pour le moment, Karine Mokonzi azali incapable ya kokoka libala. Ye moko ademontre yango na maloba ne, na vie sentimentale na ye, mpe ndenge akola ekontaka. Karine Mokonzi alobaka na biso awa, na ndako na bango abetama mpo na kiteti, papa soki alobi boye ya kosote akimi classe la samba. Babeta ye na batutu na baya na ye na balutu, balalisa ye nzala. Donc comportement wana ezwaka role. Comportement wana pa ya Karine Mokonzi echanza. Donc comportement ne wana eza possible aza nango mpe na ndako ya libala. Bozo comprendre. Nalobi teke asalaki comportement wana na Evi te. Evi deja aza mobali oyo akokaka libala pe te. Bakutanaki mpe bango na bango te. Motu na motu aza na modeli na ye, na capacité intellectuelle na ye. Karine azali mosusu, Evi mpe aza mosusu. Eloko baza nango akome, Evi akokaka libala te, Karine Mokonzi akokaka libala te. Alors, Karine Mokonzi akokokoka libala, mais ezosenga kaka losambo na miracle nzambe bakoka sikoyo. Sino te akoka na 50 kaka. Donc eza bongo, ya réalité. Ngate munaso lobeza bongo. Mais ezali modèle la baronne akoli. Modèle ya vie sentimentale na yamemi. Modèle amemi vie na ya couple. Bandeko ezali réalité. Karine Mokonzi sikwazo kadikile mobali matérialiste. Karine Mokonzi azana 34 ans, azokende na 35 ans. Akomi na bana mibale, ndenge ya lobaka, tomonaka mingi mwana moko, camarade ne ya be ex camarade, alobi Karine Mokonzi azakaka na mwana moko. Me biso tokoyoka o Karine alobi, ndenga alobi azana bana mibale, tokoloba pe kaka bana mibale. Ata na réalité pe, tomonaka penza te. Tomonaki na image, amemi mwana moko, mwana mosusu azaki na se en retard. Mais comportement ya Karine elakisaka aza penza na mwana moko. Comportement na elakisaka te ana bana mibale. Mais wana eza nango problème te. Ezali makambo ya zosala internet. Oyo nde eza problème libala. Oyo nde ezali problème papa ya Henrietta. Papa beau-père. O Karine azoluka siko matérialiste. Donc soka baliye
akozwa en charge akokipe bote te azokipe mpe age te atali kaka oyoyo présence eza bien bon lotiocio ezali libala donc soki kaka mobali wana asali aksida makolo ebukani mbongo ya susu te bino tu boyebi réponse nga te muna kopia bino réponse parce que Karine bakobalana kaka mpona lotiocio eza bongo bandeko mpo ntango Karine mokonzi azoloba biso tozosepela tozolinga Karine mokonzi abeta lokola tokoleka Amida Chat bongo te ex madame ya Jibe Mpiana tozolinga beta bongo me bazali bato moko te bamemi mpe vi ndenge moko te bakutani mpe na mibali ndenge moko te babandi likambo ya kobala na age moko mpe te mpe bino moko baoyo bozolanda nga ata bolobi bosalaki Amida Chat bozomona bisika bobandela te eza kaka na imagination na bino Amida Chat mpe akana te asala vi wana aprepara mpe na yango te me eya bongo mpe andimango donc Karine mokonzi soki azoloba eloko te mpo na mobali ya sika eza sine mosusu Karine mokonzi soki azointerese kaka na makambo ya ye soki mpe azwi mobali atete kaka copain eza likambo mosusu me ntango azolobela libala alobi na modele ya mobali akolinga sikoyo to soki mpe aza na ye mobali wana mpe azoyoka epui mibali oyo bakoya na vi ya Karine mokonzi to mobali ayebi oyo Karine azali ayoki mpe oyo Karine alingi donc mobali wana ntango akoya mpa Karine ye mpe akoprepare bagarde na ye bagarde te bagarde corps te position nde tolingi obunda na moto yakangi makofi yo mpo kangi makofi yabeti lokola kungfu Shaolin yo beti lokola ninja bongo donc mobali oyo azwa na vi ya Karine ye mpe azoprepare baplan na ye na modele na ye donc ata ye abali la baronne ata asali mariage aza mpe donc na réserve na ye mpo ayebi mwasi oyo abali mwasi wana mpe aza na réserve donc Karine mokonzi akokotete ye ndenge atetaka toujours mibali bien non mobali na nga bobenga ye kombo boye ye azalaka bien asalaka boye mobali oyo akoya tour ayebi Karine aloba yango na mibali tu bakope na mobali oyo abalaki donc akozwa yango nazoloba mobali oyo akoya akozwa yango mpe bongo ezala vrai mobali to faux mobali donc ekozala libala me on dirait donc totiaka eza libala
mais pas comme libala normal. Si j'ai zalai kaka, Karine Mokonzi, ye pa koka libala te. Ata ye mona mutema nazomona okoka. Akoka te. Akokoka tangu teke alingi. Tangu age pusani, mokile chanze. Makambo muso chanze. La position wana nde mibali ya malonga baza soso te. Oya malonga ba divorcer bango pe bazwa position bazotala tina nini akozala na mwasi. Oyo bamoni tina bakozala na mwasi tina yango elakisi kolambela ye kosalele mosala yake mosala. Mais soki azokoka biloko tu azomona tina nini akozala na mwasi. Po mobali oyo aza deya na 50 ans, 57 ans, 60 ans. Tango azotala mwasi, en tout cas mwasi asine soki abali, azotala makambo okopesa ye po ye ayebi deja akopesa makambo. Po mibali baza bongo. Po nasolola na bango, namonaka eloko etiaka bango problème soki bakabwani na mwasi. Nazokipe oyo ngai te. Po nga pe na homicide. Mais nazokipe mibali ya malonga, nga pe na mobali ya malonga. Mais ba oyo balotake neti kokabwani ezalaka te. Bakangama penza col patex bakabwani bakokende tiliwa. Ba mibali wana. De poids bala bakalikile leke belé. Siko mibali ya bongo tant Karine akoma na 50 ans. Soka bali te. Soka koki mabala te. Abando sepa na bango. Po komona mobali yango abongisa ndako. To Karine akomi na ndako sikoyo. Aomona mobali yango azali pe logique. Azana ndako muke. Karine ndako munene. 14 chambres to chakaka. 3 étages. Mais Karine akomona ki mobali ya bongo alingi koya nete pa Karine. Donc Karine soka dinga bala akochaka gigolo. Gigolo pa koya mission. Donc akoya nepe na mbongo te. Kwa kipaka bana na Karine. Karine muta okipe lisusu. Bomoni wana siko libala. Donc bako continue. So Karine alingi bakabwana te. Gigolo pa kovanda. Tanga kovanda ba gigolo moke bakendeke bien mingi bamemaka bêtise. Azana mwasi mutu azobota na ye yo azo considérer kaka o bango bayebi ba considérer basi. Donc nata wana tokobenga ngo teke Karine Mokonzi resti la bali te. Yango Karine Mokonzi soki akokoka libala. Donc comme akozala enseignante, comme alingaka sala nzambe, alors fatalaka mingi l'église, hein? L'église bezala mibala mabe, mais fatalaka mobali oya kolinga ina kati église. En tout cas, ba idée ku te beleza te pona pesa. Ponga na ko pesa mutu idée te
ndenge nini bakozala na libala mpona kovivre pendant 10 ans tu 20 ans ata naza na idango me nakopesa te mpo nalobaka na bino bingi libala eza sacrifice. Libala eza sacrifice. Bozolanda bino moko ya evi asali mabe aza mobala koka libala te. Mais bozoka bino moko basi mosusu bazobenga kare bazoloba nini oyo yokuta eza moke oyo ngai somo donc elakisi soki bango bazalaki na evi bakokabwana te mpo oyo bango eza ebele oyo kari na ya moke bango bakoki kokontinue bozoka basi mosusu ne baloba donc makambo eza bongo. Pasi mosusu andimi asala sacrifice wana mosusu aboyi risque mpe nga naza d'accord na modele ya Karine aboyi risque na evi mpo aza lokuta azali moyibi okende mobali wana ti wapi mayele mpe eza te na moto alobaka français oui me mayele abomoto aya nango te aza zoba te aza naïf mpo naïf elakisi te koza zoba naïf elakisi mpe te ke oleki zoba to kizengi te okozala no intelligent osisa doctorat ozwaka ba les premiers mokoza mpe naïf donc eza bongo naïvité naïve botala yango bien na ba encyclopédie ekoexplike bino mpo bamisu bazokanisa koyala naïve to naïf ezali naïve ezali kozala zoba bongo te sikoyo ye aza naïf deja ozala mayele oyo zoba naïf okokozala ndenge yaza kote kuna Karine asali bien nde bakaboni mais sikoyo eza mpe na basi mosusu ya kosupporte ne papa evi bongo bakovivre na lokuta bakovivre na kimuyibi donc eza sacrifice oyo asali mwasi andimi asala sacrifice ndenge moko mobali mosusu akokoya mpe na vi ya Karine mokonzi andimi asala sacrifice makambo tu Karine akolinga to makambo tu Karine akoloba ya mitiki kaka bongo sacrifice sikoyo eloko ekokobima bango mosika yango wana do yango wana nakopesa conseil te modeli Karine akokobima libala sikoyo mpo libala ekoma na 20 ans 30 ans 50 ans te liwa te ezodépendre kaka na Karine te ezodépendre na oyo akoya mpe donc mobali akokoya mpa Karine aza bien mais faut supporter so makambo ya Karine mpo Karine aza na makambo oyo okosupporte yango soki osupporte yango te okosala berere ntango okosala berere biso tokomona ya yo tokomona ya Karine te tokomona ya Karine soki ye mwa alobi yango mpe tokoloba Karine te yo kutu osalaka bonga mpe nasalaka bongo me mobali no nde moto ya mabe tokende bongo
wana c'est sûr et certain. Sikoyo tangu tokoteli Karine tokondane mobali ne, donc élection libala peza te. Po bango ba couple ensemble. Donc tango ba couple ensemble, babando vivre ba mabe na malamu. Karine akosa lika mosusu po mabe ya mobali eleki, a provoquer trop, a causer trop, a yibi trop, a manipuler. Karine Mbanamoko a siliki asali lokole salamina ma fils. Comme tel pe mobali akokoya, Karine makambazo sala provoquer ye, mobali avanda nesiko calme, po mibali bazala modèle mosusu. Soki mwasi provoquer, akoko loba kokanga, mais sikwa kotala Karine aza Karine. Po mobali to ko na via Karine, ayebi Karine oyo azali. Ayebi Karine ata komisinga, nazala makambo so na sali reproche, fona kebaka. Na makambo so Karine koyokane, makoko banga. Po ayebi so eke mabe, ekoko sukile mabe. Po mobali azwa na via Karine, ayebi kaka teke, fa déconner po Karine bakabwana ye. Bayebi, mobali moko ta na via Karine, alobaki o na yebaki te. O ekomi surprise te, bayebi. Soko ayeli biso maloba, lokola ma fils. Karine, on a monaka na réseaux sociaux mususu, on a komi na ndako. Nathalie Karine, la lobi ozaïete. Nathalie Karine, oh, respect. Mais deux personnes différentes totales. Wana penga papa robo, nakomona ngo kaka bilobela. Po banda Karine, abima. Ezala ba camarade. Ezala bato bayeba ekala. Ezala bato équipe nationale. Ezala ba copain bayana vinae. Si balobang. Karine, deux personnes différentes. Dans tagu so vani ate. Bido boyebi Karine te. Mais batwana tout bakabwana na Karine. Siko bakabwana eponani. Na mukuse tokoloba bango ba mabe. Po bango tout baloba Karine aza mususu. Karine aza spécial. Karine aloba teke bango ba ebe spécial hein. Karine aloba teke bango ba batu mususu. Te batu tout oba yapa Karine wana oba kenda. Oba komisa Karine nemi. Oba tia Karine mokonzi musika. Botala songi na kosi baloba onga na lobi. Karine mokonzi soko kutani na mutu mososo. Ondima te. Soko jue mabe ezanga foti na yo. Karine sa bongo te. Na internet difera moko aye. Na mibali baloba. Na basi baloba. Mutaloba te ezaka mopote. Niao. A niao kotite. Niao azalaka te. Mon pote tigre. Botala boni bobung sangai. Na confondre tigre. Tigre. Tigre noir. Na niao. Yekaka mutaloba te. Batutu baloba. Do mobali oya koya turoi. Soka lobi na ngai papa robo. Karine mokonzi. Différent. Tango moni ozomona madame. Na bima na ngana basi. Mais Karine modèle azali. Oh non. Ce n'est pas vrai. Pourquoi Kalana kutana ya Karine te?
nga réponse na kopesa kaka suka nango boko kabwana nga tem na loki bino pokumisi makasi sina yokango na plus de 100 personnes 100 1 à 0 0 na sima bakamarade bato ndenge na ndenge na super tala oya a format bongo atena baleketio bazonga na Karine bakumisa Karine me balobaki pawa basanzelaki face na Paris bakutanaki te ntango leketio ayaki bandeko Karine Mokonzi na libala so bobetela yango tolo bobeti bobetela yango mukongo bobeti ga papa robo Karine Mokonzi libala solo kaka na nzela ya Nzambe enseignante teka mama Olangi azalaki na papa Olangi mama Olangi na papa Olangi bongo ou bien Karine Mokonzi akangi makolo ndenge mama Charlotte akanga bongo pananga papa robo kaka wana na monanga mususu te o etikali yaka kaka mobali yango koya to nayebi makambo koloba yaka koloba nayebi pe o Karine koloba mpona yo me kozela te nga na betelo maboko nakoseka na ngai mpe te nakofingo mpe te nakobengo kaka na kombono oyo mokili eyebeli yo makambo teke roi te makambo mpe te domestique te kaka kombo na yo nakobengo papa parce que ozali mobala Karine paza mama bandeko nayebi nalekisi nayebi peke na bebisi me fo naloba oyo nga nazokanisa oyo nga nazomona surtout nazokanisa kutu te oyo nga nazomona oyo nazokanisa wana nabombi yango oyo nazomona yango nalobi toyokani te ata toyokani te bokenda ngai wapi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss de boss, il y a ni à danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss de boss, il y a ni à danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.